Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bomba Toponie 323. Faut voter, faut voter, faut voter. Marie les bêtines à la gorge et à la famille, à l'angine. Marie les bêtines à peine à la gorge. Oh, quand tu likez, au partagez, s'il vous plaît. C'est au live. Numéro 323. Faut voter, Faut voter, Faut voter, Numéro 323. Bande robot tapoté. Soit la money bo tapoté ti na 5000 to bandi. Bo tapoté. Ya. Moura, bonjour. Moura Mbote. Bande robot tapoté ti na 5000 to bandi live. Moura boni. Oza bien. Yeah. Mbote Mourada. Faut voter, Bah like s'il vous plaît, tapotez. Faut voter, Voilà, bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nga na angine, grippe pende betinga ma lile, betinga na gorge. Bon tapoter s'il vous plaît la famille. Et c'est on a ngane lengi na ngeza que bomona kilelo na nga. Elengi na ngane c'est on a ngeza que na chela bino ba photo akalate o 2019 te. Toi la 2023 ti. Moura faut cha ba photo. Cha ba photo ya yo to sara na ba vidéo toi na 2023 jamais muta na 2023 au posta ba photo à 1900 wolo donc biso toi na présent na futur to beta ma solo le passé télé présent na biso na le futur na biso ne makambo. Donc voilà la famille, bo tapotele nga s'il vous plaît. Na posa bo tapotele parce que nga so live ka ke kati na nga ko bandela te. Eza moi le quoi moi défaut na nga batu nyonso ba yebi. Nga so live ka e kati na bandela na nga te même na YouTube ba yebi. Donc na bandela live te. Yango to tapoter to commenter na 5000 live et puis na accéder. Parce que mamba olobeza nostalgie te ya o live na che photo akala. Na osa ngote. Nga loba na che longi. To na che photo na nga a jour net o eza photo ba photo na kanga hier. Ya on a cheli bino ango. Donc na ko sala live te, live mo na sala na loba na che ba photo akala te. Fona kanga ba photo a sika pona sala live na tia. Fona publier ba photo a sika. Jamais muto ana preza ko so na batu na le passé te. Na ki lelo makambu te ya. Lelo président Félix Tshisekedi numéro 20 à président. Yo scrolling yo lo belo beteli solo ya le passé na et simbatin. Lelo à président 1.1 bar. OK? Donc voilà la famille en tout cas, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ngapena bien na kwenanga. Nzambe kanda la musinga leo na tonga bité sarato la foloba. Sarato la foloba ta moi muke o éclaircir à ta communauté moi muke na ba quelques points. Bobengela nga fi ya nostalgie. Karine fi ya nostalgie. Na ekiri na enyo so ya basendi ya ba mandian na ba mandian ti lo rola ye ya ba chihuahua. Bazwa na ba kiti ba vanda na pesa penda ba explication mo clair et net. Ba poutiniste pe bozwa pe kiti par na bino ezali bozi pe kiti bo vanda. Qu'est-ce qui se passe? Bande kononzo ki sabino na maloba na ngaka non na débit.
maloba na nga ta na loba na bino ne bandela nyonso na banda bisa bino eloko moko na banda loba na bino bomoni clochard ya Karine omoni na internet na biso ya YouTube kuna deja akima nini na esa bino nenga za wana ana mukandata sans papier ana ndaku te sko ba secret wana nyonso mutagenda o découvrir ngo mama Congo mama na yalalaka na foyer na esa bino so bokeka na chaîne na mama Congo na YouTube bozwa zela kutu lelo loka na komi poser lelo na ozwa ba video na télécharger ba video wana ya mama Congo akendaka kotala ye pa batu akendaka kokotela ye pa batu na video ya mama na place avandaka na yela bino na otela bino eleka live na TikTok donc tosilisa ye déjà silangala place oya mona ko se ressourcer eza TikTok po muto se ressourcer na batu alukaka point moko positif adiembela ya liboso batala terrain au moins ndengo ke na mboka bapayande balobaka so ke na mboka bato moni bato baobi na gauche obini droite baobi na droite obini gauche ya ki TikTok pour na beat moko yende aki koyiba bato makolo ya ye TikTok madiembela na basima bato nga na ya TikTok na ba concept na ya TikTok na ba video na ya TikTok na zo sa ba live na zu histoire vraie na obeta na YouTube na koti na obeta ngo na TikTok na ya TikTok na tikala okota ata actualité ya mutu mo te na TikTok ata moko na tikala okota te na tikala odiembela mutu te nga na ya TikTok na zo ka concept na nga YouTube na ye na memi ngo TikTok yende tellement na YouTube azaki sute aye ko diembela mutu adiembelaka ayaka koluka makambu ye moko pa diembela yaka ye moko mikotisa na ba problème etali ete zanga mutu na makolo aye TikTok abandi o cheke na TikTok awa banana ngo bazana makambu amoni Maria amoni na Benita ye mutu aluka batu mibale wana nga sarande na zaboye na betela bino nanu relation ngana Maria parce que lelo ya olobake Maria ko solisa Sara te ngana Maria toyebani avant ye ngai na Maria tumba toyebani avant ye ngana Benita tanga sala be miswa libre parcours je pense que Benita asala sous live te mais a ozonga l'internet sora banga rapena nzambe ayebisa bino po ba conversation ezanga bomba na conversation ayebisa bino ke tanga bandaka be mission na ye ya libre parcours ngana banda otala Benita ba video na ya banda osala ya ba motivation et tout des fois kutu na zawa komelenga ba tuka video no sali lelo na sepeli nango ngana ye Karine mutali boso Benita bengisa na émission libre parcours ezanga ngane na boyaka na mona na nga makamba bata TikTok na lekala ki osala live na zawa mona nga TikTok ngo mutu te makolo te na esala nga bité mikolo na très occupé so na komi poser na obenga yo programmer nga comme ça to tourner après une semaine nde na yo mona ayo yamba Karine Benita za envie akufite na banda osola de na Benita mais na tikala okota makamba Benita te na lobela ye na soutenir ye na kota makamba bata TikTok na sala ngo te mais na za osola na Benita na sala ngo ata mukolo monte Séverine azawa na za témoin ayebe ke nga sola na Benita na za sola na mwa bato ebele na TikTok basi ebele na za sola na bango mais na tikala na ngate ko luka matala na bango na matana live so na za luka makambu Benita benganga na libre parcours na yeme na matana leka na boyaka na nga za mona TikTok na mona na ngo en fait na mesana na TikTok te ngapo na nga TikTok fa na sa ba video na sali mwa video na ngai na bwaki kuna mwa mbwakela na nga na chekuna c'est tout pour na nga so bokoti na TikTok na nga bokita na ba video na nga se bo mona na kinzamba video na osala ba challenge na mobile na nga na osala ba video na ki plus dans les vidéos na osala na nga ba live te po na zo mona ngo passe temps po epesa nga mbongo te donc so inga na ngai po na matala na nga na diembela Benita na époque wana Benita ina succès période Benita osala ba émission ba libre parcours Benita ki na succès makasi mais to banda osolola aizawa na yebi ke na yebisa naza très occupé so na 18 ans na oyebisa o programmer nga na émission libre parcours après une semaine na yo mona ayo programmer ka oyamba Karine na sali na Karine émission libre parcours je crois na ezongela ka Séverine so ka yota live na nga il faut matana ebisi Séverine ngabi na nga na leka na émission nga Benita semaine na nga na komela eto tourner mais nde na moni ya mbiki zengi wana na matana émission no sute nani comment nani
Sévérine aza awa aza témoin. Et ça une libre expression. Merci pour la libre expression wana. Libre expression. Donc attends na ko lo bana ko c'est la mutu makamte na tanga likam na kombo nango. Donc nga naza o paniquer bato TikTok te. Na ina besoin ya makambo yo na yiba mutu makolo na sala boy te po ngai makambo na nge ya YouTube. Nde na sala na TikTok awa. Yango mona na kipana nga bata TikTok te muta finga nga sa so ini na landela bango te nga vi na nga passe na doa salaire leo ba futa biso. Chaque le 21 des abo mbongo ezoleka. Bato ba na international mbongo eleki lelo. Mais bato ba libanda net na ba Congo awa ba compte na bango ba salela na ba banque ya Congo mbongo eleka le 25. Mais lelo bazu ba mail à paiement. Donc nga vi na nga eza nango YouTube. Vi na nga YouTube na calcula na nga bata TikTok te. Donc Benita na banda de arosola na etango abia be les soldats soki de tous wana apna na ba soldat Benita makambo. Na za sola na Benita. Mais na ina besoin bien bela Benita te. OK. Yami bale Maya Tumba o ye aluka lelo akoma odiembela Maya ngana banda sola na Maya Tumba. Na ebaka na kota en contact na Maya eloko epatanga na vie na eponga nga kipa batute ngapna na abunda Sara tola na kipa batute zoba jemima mutalukanga na tia bino ba audio pona okene nulle part na besoin na ete ponga na exister na zala Sara tola na besoin mutute. OK. Et puis yeso ina ndima ko yamba ya ko lukanga pa mona Maya kende pa Karine ye pa nga sala concurrence na Maya aya lukinga. Menga na sara ki camarade na ba nikete. Na ya mukolo na se respectaka. Na pesa abino ka exemple al Niclette Bungu. So lelo bonga bomo na nga camarade bonga bomo na nga na Niclette Bungu. Bonga bomo na nga na Madebo azala awa. Bonga bomo na nga na ba fille belé ba na TikTok awa ba koma ba madame ba camarade na nga to bandana bango depuis na kola bango na nzoto te. Christelle Omboto a petit na nga penda ya petit na nga. Na kola ke ku na nzoto te ba petit na nga oto yeba na kala na kola bango na nzoto te. Boka ba tuna yo yeba na internet non ke na bango wapi. Ba camarade na nga nyonso tozala bango ba camarade na ba camarade na ya ba PD nyonso oya milier ba yebinga tolia to seka to mela to lala ba place moko. Mais lelo bango mo ba koma oloba Sara tola internet che kabola biso na camarade na biso kima biso. Donc so ekutu ba camarade na nga moko nazara na bango te lelo. Bongo ka lelo na yo koma camarade ba mikelo ka ba Maya. Na yo koma camarade ba mikelo ka ba Jemima no ke na bango pa bakiselanga ni na carrière na nga. Abakiselanga ni mutano mayele kokate. Mutayebi koloba ta abakiselanga nini na carrière na nga Sara. Na ozwa nini? Ponga ambition na nga ya TikTok te. So na nga na ambition ya TikTok mais na sala ba live chaque jour na zo abonné belé. Pour seka ba abonné za ba live. Na na tante na mona ngo loka perte. Nga pona sala live fona mona ngo eko peze eko telanga loko na YouTube. OK? Alors, Maya wana boyo ka Maya. Nga sola na Maya depuis. Maya sala ka vidéo moko akenda kotala akenda otala mwana mo boye indire fallait ba opérer. Sikoyo akenda kotikela mwana na enveloppe na ya mbongo ndie bazara peka na Niclette. Tanga sali geste wana e patanga e kotinga mbamona mutema na yebi na komelenga na bi leki na nga. Oyebi eloko sali o nzamba okanisela o ya mingi. Ngape na fondation na sungara batu mais eza rare komona mutu batu nyonso tu bana mbongo na sa moyo. Mais po mutu azwa volonté ya ozwa mutoki na ye asombela ngo sac tasombela ngo sapatu te mais akeno ko aider mutu ayebite ezalaka facile te. Continue osa ba geste bongo nzamba ofungolela o ba ouverture okende liboso. Laissez à la prochaine. Soro lingo sala action moko ya modèle wana contacter nga na on peut sa part na nga contribution pour na usunga batu. Ponga na nga na fondation na idaka. Et si nga la banda sola na mwana na très bien. Mutakota nga blisida à l'époque Maya. Na bisenga na blisida ba futa kondeni par pourcentage ndeni soneti nga na planter sous kitona somba perique. Yo gagné nini abina nga te ya so komi na blisida eza na 24 so komi kaka obina epo na Maria ba onote kuno epo na nga osombi perique so ba osala opesuki olobika po na nga kena na kota mbongo na blisida po na Maria azwa 1 franc na komi na sombi pe perique benga ya zelanga nga na bi na retard na ba course na okende ya na simana nga isinga bi na komi ba na moni facture na o ba komi na kombo na nga en tout cas merci beaucoup ya esili.
Maya pas na makam na ye. Po ni na landa ki ete na kole ye. Ke na kole mwana ngo apesa nga visibilité. Non ça na visibilité à TikTok ni. Po na gagner ni. Awa pe na TikTok nga non ça na visibilité. Makam na oloba na okosa te Maya za envie. Na okosa te mam na lobi ba capture na ba message ezali na okosa te mam nyosu na loba o. Siko so ba camarade na nga moku ya kala. Na zongela bango te. O baba madame. Batu na otangela bino baba madame Deborah Ngizulu madame mama sekite. Nana ba camarade na nga baba madame. O to mona na bango te meto aka na samo ya kisasa o to tambola a. Po ani na kola bango te. Poso na kepa master na nga na kole na oliko na ngo na ko bete su matolo pa camarade na nga ndamba kanai. Au pesa penga lisusu. Mena sala ngo te po ani. Na ko luka ndiri camarade na bana batamike o ba na internet ba luka ba vi na bango na osala na bango ni. Donc yo ti oya lo bana Maya mukolo ko solisa saranga na Maya da to solo la ga yondo ebite yondo sutuke ni Maya na sima yondo ya ko luka Maya fula yo. Donc ngana sola na Maya lo ga petite a bimisa mutu na internet a luka vi na e a sa makam na na soutenir ye. Donc osomba na nga periki na blisida et contribuer na salaire à Maya. Donc ngana mona petite mora a sa makam na e na ngina soutenir c'est bon. Ndemo na sola na Benita na zo sepela na ba vidéo na e to banda solo la a sengi émission na réfléchir na pona ça l'émission après ma weli ça ka ça l'émission. Donc rien à voir na bato TikTok. Na bula mwana te, rien à voir. Pour votre information, Chimène Mengi nenga zawana. Aya na ndaku nanga. Chimène aya na ndaku nanga mais to ça la vidéo te. Bo benga e botu na e bato bo sola na Chimène Mengi botu na e. Ayebi makambo ngana eto solaka na ba conseil na pesa ka e na ba orientation makam na yebi saraye ayebi na zoke lora leki Chimène ya kalanda kunanga Chimène atala mara po ani na sara video te Chimène ndengo yebo e photo sa no video non sa nango nini ngana bengi asa lora leki to sola marambo c'est important pour na vie na e sili na suki wana point bar na ba leki belé ba iris to sola na bango na ba téléphone ya na nga e boy na boy po nini na TikTok na sala matala na baleki na nga na te ba petit na nga ba ebele te kopera ka nani oyo Christelle Omboto ana Chine na sola ne anytime po nini na sala matala na ete ba petit na nga wana tout to kutana na bango le moto avant voyager to kutana ne pembe na boutique na nga po nini na sala ne vidéo te so to kutani po na ngo besoin te nga na besoin ba matalana te baleki ba luka vi na bango na micha na place ya yaya bango na bango baleki so bakutani nde ba osala nkebeleka ba video moi nga na sala buzo ba na te na micha kapinda yaya na mukolo na micha na place na nga na zo bango nyoso lora baleki donc ozomona ke na yaya matalana te muta yaka luka matalana na visibilité pa na ngeza chemima. Parce que bango nyos tu batikali wana na mona bango mena privé to sala ta vidéo monte na batutu wana ya yaka matalana na e asala soki 1 million na e na fula ye na mema émission na YouTube na sala boy et quand net okutana wana pe point bar elle n'est pas mon amie na sala camarade na ba ami qui était pendant boya manque à respect na sala angote soko sa ki camarade na baleki na baleki na nga ba danger o na tambola na bango ba osimbisa nga ba 30,000 $20,000 bazali ba onya petit na nga onya sora uti braza yeboye asimbisi nga mupi kwa mbongo petit na nga kotanga na botel a danger petit na nga tambusanga na ba petit ebele na kotanga ba komona bango te misu ba koma ba anonyme ba boya via matalana ba batama na bango me ba na Congo. Donc, yo ti oya oloba na Maya lelo. Maya sa solisa nga de akala. Donc, eza na ngone impact te. Et puis ngali ko na ngona ya camarade ba mikete. Na ya ba yaya. Na tikala na place na nga take yaya. Na yaya kamana sa camarade na ba mikete. Na linga pe makamba baki camaraderie te naza ya mura se respecter na coin na ye so likamba olobeza na bengi aleki nanga elo bo sala ki sala bien te na kati téléphone na viva bongo aleki nanga yara na besoin na sola na yo leki pa ko ya na soli na elo kwa ya esili au revoir fin cop
Jamais on a lo bana petit photo ça vidéo on a quoi ça vidéo na chimène non fou la ma vidéo chimène na combien d'abonnés en attend ala ba abonné be il a la maka tant Maya il sang na bisida na zelae so na za na posa ba abonné à l'époque na na zela Maya tout ça vidéo so na posa ba abonné à TikTok mukolo benita lo ba na na sala émission na libre ce qui parcours na wana émission na wana ce qui libre expression na na ndimo sala émission pour benita za otala marina ba abonné à l'époque na sala ngote Karine yondo ye mukala ma chérie yonde mukala Maya numéro 0 poutiniste révolté okanti poste ya kimukalo bando sala pa Maya omona sikoyi nga Maya longoli nga na musala Sarah zozwa poste wana tu te trompes moi je suis Yaya je me respecte dans mon coin en tout cas na Yaya na penda Yaya na michape na place na ngaki mukolo omoni mukolo atoza pauvre omoni Yaya otaza ne lokote so baleki ba na mbongo il faut omichaka mpifo ya ki Yaya po ba respecter yo Yaya koko mamukala leki te yo ndoza mukala ya Maya preuve omoni Maya nde falaka ya boswanela yo et non yo swanela Maya ata na video moko te ba ofinga yo swanela donc yo ndo akimwa musala Maya et sala nga soni komona yo mwa musalo lingo oser o manquer patron na respect Maya n'est pas mon ami à cause de massa na ngata azaleki penza ya musika na koko mise kamadi tenengo kantawana akoko makamadi na ngate muta kamadi na ngeza kamadi na ni kleti bungu meto mona na te to sala pe ki camarade yango te ba période moko to banda so na ba téléphone ayaka na ba lenti ba biloko neka ninga teka wana na komene nga bikama na ngandeni na besoin loko o to le sila kisoke ye ngamona yo tikelao donc bato yo tom su ba ser na ye nde ba koza bato ba camarade na nga to sala ki camaraderie te to sala ngo te so na lingi matalana no sa matalana na bato wana tunga na baona Kishasa yo je oteta na Maya na téléphone mais nga so na nga na sa matalana na Maya na zwa ba poutiniste ba koma batala nga na zwa ba vi na nga na sa na Maya na luka Maya na Congo na luki Maya na Congo to kutani to komo sa ba vidéo ba poutiniste ba komo tala nga donc toi vision mo te Karine a si toche à tel point que viango vino e bongite. Toi niveau moi réflexion te yo penser comme non moi musala ba Maria. Ngasko na penser wana tenga na penser mbongo na penser ko tonga na penser ko luka mbongo ba business e mata na penser ko comme camarade ya bata minene ya ba député ya ba ministre monique toi na so game mote. Yo o finga mwana batu Maria pour rien. Aleki yo ka soni. Oyebi na ba niveau ya pauvreté oyo za na ngone tinga. Na oyo ka soni ko finga bato ba lekinga. Ezaka poza kindoki mama no alesa o kindoki. Donc wata na sotara muto wata na soni te ya ofinga mutalala ya botisa ina mwana ofinge kizengi. Mutalala yo ofinga ema chéri mon frère comme si evi pede mabotisi yo mwana otikali na cadeau na maboko. Fruit ya vengeance ozana na maboko mwana courage ofinga mobala ndengwana. Donc so muto wana on a soni te ya ofinga muto alala ya botisi ina mwana. C'est tout à fait normal aux ana sonité au finga Maya oyo za imwa musala yo ni mwa musala Maya yo mwa musala Maya yo mto swane ni Maya tango swane la Maya ngana banda lobelo moko Maya Karine atikala jamais kokote la mutu na internet nde bomona ke wana boyebi ete na ekiri na bango nyonso nde bazalaka na batu nyonso bakote la kaye na YouTube. So mutu wana zu problème Karine afungola caméra te pa côté la mutu wana asala angote afungola live te mais ekamusa biso même na YouTube tobi quoi Karine a côté li mutu muraza a so na marab na okosa muraza a akomata loba Karine a côté li TikTokers c'est que azala intérêt Karine a côté la mutu pamba te Karine so a côté li ose kana intérêt na sima ngala ebe intérêt na ye peme na Maria parce que Maya tikali kokote la Karine ata place monte que asali vidéo moko ba osfinga ye aya bundeli ye ezate yondo za mwa musala Karine mache ya Maya Karine poste na ozaki na ngopa Maya muto ozwango azate ngana ya se respectaka poste oyo ozaki na ngo ekimukala wana
te nga na ozwa te nga na besoin ya babone na TikTok te na reva na nga pe TikTok te chaîne YouTube na nga ezokota na canal international na signé contrat lobby na yo chela bino link na décodeur au chaîne na nga ebandoleka donc nga na ba vision mususu Karine toi game monte to beta place monte OK toi na cerveau moko te biloko yo zokanisa kokanisa te nde yo lenga poste pa Maria Sara pas olenga te Sara salara de ana Maria avant yo alenga poste wana te alenga pete ke visibilité na kanga bamba petit po na visibilité te nga na ndengo wana te nga na Sara tola na bima na ndenge na nga ndeke na makamu na nga na sala kaso na ngina lobela mutu na lobeli mutu so na ngina classer mutu na classer mutu so na ngina finga na fingi babu pia na kamadi te donc lelo yo ya okanisa ke po eloko bino bo comprendre la famille Karine na yo ka souci amona loka poste na ya kimona musala pa Maya mutu muso azu yango amona lokwa nga na onzo yango yango moni akomika ke Maya yo soko sololi na Sara tokotala bino toko yo za mama Maya te omoni ke ba penser na yo za ba penser na nga est-ce que nga na ebiso nga na besoin sola na Maya endeko kisito shino kitoko te oyo yo zolota kaki mwana musala donc vina ozo pensaka na mutu na ozala ka mwa musala batu et puis abana mike yoka soni so na lobino vérité na rappeler que Maya lekio na tout ngala na komi mukala te na komi na place no te poso na ina place no ngana bando soane le sikoyo na bato ba ofinga mais na olobelo nde vérité ko soana na Maya za soni ofingisa biso ba youtuber parce que Maya lekio na tout oluka débat na eposa na ngoni so na vandi sata mobile no na miniature bana na ofinga evi finga na evi parce que karo zo lingo kota na eza soni po na yo koko swana na mwana wana te yo kare na yo eza mafinga ofinga Maya mais so toche vie ya Maya na vie na yo kari no zatin est-ce que ebi combien de devoirs Maya otikela o poko ma place yaza wana kabelo bien te ayebiso non wana kabelo bien te wana mutuka te banda babota oti ajo komi nango oyebi permis te so ayebiso somba mutuka okosomba te ndako eza te yebisanga obando swana na mutaleki obongo ndeni ya ole concentrer ça ba fort o remonter ba défi o tikeli yo po mutu ebongaka omatisi ba défi omoni ke siko sava na komi na poya oswana mukolo osoma mutuka ya ko régler na Maria mukolo osomba arrange ka so mono somba ta arrange apamba atanda ko izate somba ka ta arrange osomba ta arrange apamba osali ozwina permis oyekoli ko kumba ocheka belo bien na mutu poswa bien elamba pa malonga kolata ba ensemble ba $10 ba primark te kolata pyjama te elamba bien omoni siko ke okoswana na Maya otelemi oswani na ye so ozoko koswana na Maya te tika batu kimia mutazi poste no azati tuna Maya soka chena ni na poste wana donc kanda nyonso zoloba loba okapo Maya longolo na musala me Maya yo pe zongisa e kaka ti zongisa e kaka muto komi biloba oloba o mabe oloba ye Maya wana amekosolisa boyete yaya mposte na yo mutazu azate ndo zano pe wana soko komende osengini pe ka pardon leki na ngani mbisanga on est ensemble bozongana na bino ozongeli musala na yo ozongeli poste na yo salaire na yo ba ozongela kofuta yo pourquoi yo zolingo banoloba ngai yo kutu boye na boye yaya muto o calculer ma mwana zati j'ai beaucoup de choses à faire nana ba projet nana mambo ebele fona réaliser mo msuna lobaka na live ngabi na olandela bambongo na ngala gouvernement bato oyo bana ba ambition te misu basekanga mbongo ni yo olandela na gouvernement moni kotangeza bien ngana landela mbongo na gouvernement parce que j'avais des projets à réaliser on a kotisa ki na senga ki aide financière ya gouvernement na ngaba soutenir nga alors gouvernement fait devoir ngambongo donc pona yo muto gouvernement fait devoir ye fait sara mutasala na gouvernement pona ni classe eza mukie makasi boye na ba congolais bande koto s'intégrer gouvernement ko devoir yo mbongo oui
So kendo senga aide mo par exemple na ministère ya agriculture net ngana na ba hectare na bilanga na lona na teka na sala export na import. Siko yebsa so na kyo senga aide mo ko na ministère agriculture na besoin ya ba engrais chimique, na besoin ya tracteur, na besoin ya biloko na lona, na besoin ya fond, na besoin na sala boy. Na kyo senga na kyo komana ko ta projet na ministère agriculture. Na ministère agriculture so ba évaluer projet na ba accepter ngo na comment c'est la budget bimisela ngambongo. Donc gouvernement zo devoir ngambongo. Yango wana ba phrase dans loba. Ba même phrase dans le baka yango wana. Donc en tout cas Karine, toza vision mon côté hein. Toi vision mon côté kiboy na yo pa Maria. Poste wana ezana moni na Maria engagé mutute. Donc lukai na priva za petit na yo oloya ko sa maramba soni ozo lingo sala ngana ba no rappeler au cas 1000 fois Maria lekio ozana ba défi à relever zebele Maria lekio ozana eloko ofinga eta lekio nanu na tout. Dans la minute yo ana ba poutiniste na e ana vina ya bien alala na ndako bien alala na mbeto bien a clochardité donc alekio yo lukana no relever ba défi wana po ya reçoit na ye. Il faut le corps relever ba défi là aussi la biso ba émission sanga mutuna makolo yo Sarah wana boyna boyete ngana kamadi ya Maria te na kamadi baleki te na cha baleki na place baleki na kamadi na ete na otika la poko ma camarade ete ya otika la ka leki ngana otika la ka yaya na sa kenkebeleke wana te. Donc poste na yo eza polele il suffit komela no ka Maria okomeli e petite sœur omoni o eleki eza incompréhension limbisa yaya bozonga na bino bozonga na donc jalousie wana ozana ngo pona kiboyi musala na o poste na o pa Maria eza polele. Donc yondo iba Maria makolo yondo yaki iba Maria makolo oyaki iba Benita makolo batu ba yebi na TikTok babono yaka nango ba live kutu banda osala te po moto otalo azate po ba chaoka esengela ki okotela Maria okomisie camarade olakisie kolingaka e ofingi ba youtuber nyonso ofingi biso yo Maria zo ebate zo rendre ba compte na onanga omoni ke vrai problème ezaki nga ezaki yo ezai Maria te. Soy Maria comme épargner les na munoko nanga parce que le vrai problème na banda oloba Maria a cible na nga te le vrai problème ya mutabata mina sima mukongo na ye yendo linga ko Maria na ba problème ndengo ko tsa Benita na ba problème afinga ma YouTube mobimba njoka le vrai problème wana ngona bata YouTube eza yo Karine eza Benita te eza Maria te eza yo nde cible mbuma mabe okenda ko dembela bana batu net olingi bango net okotisi bango na ba problème na YouTube okotisi bango na ba rando tala banda Karine na TikTok bomonde en ekoti na TikTok bomoni TikTok nenge komi départager junior aswana nanga matin midi soir pona okoti la Benita lelo alongwa soda Benita komi soda Karine allez-y comprendre mbuma mabasa koti bokolela na TikTok na lobaka na prévenara bino oh to comme mon yaka ba réalité réalisation ya ba prophétie na piaki yango ezoko kisama no bo panzanité bo panzana au sale fort aboto la basode belé ba koma yae au sale fort ninga sali Benita aboto lié basoda ba komi yae wana nde vina e Karine yango wana o sola bien na Benita mwana Benita zu problème a des choses aura problème mutali boso salela live Karine ma muta Benita po bimisende nini maintenant dimite Benita ko sala eloko ndengwana na chinoise na emoko ozo comprendre donc asimba bango tu ba clé ya ki na mission na yambu mama be na esa bino ka mutu mabe ba yeba kae na entourage na e bazalaka ekiri comme ekiri na bango eza équipe nationale bango nyonso baboya ye bapanzana balinga kete pona nini bato aliana bango amela na bango avanda atambola baseka tala ninga ka osambusa grâce temo o avana ndako na ye miye mutu malamu tala ninga sambusa ravia ba camarade na uta ko meka je wana na Jaël fa ko continuer je wana na Jaël ti bato baye banengo kota libala pa epa nani vie na biso nani Lacoste ongo batu banga baye ba histoire no mobimba ofinga akabosi mozara pe mwasa akabosi batu baye ba détail
olongola zeme ya JDT bato nde baza fingo muta fingo ayebisa biso ke yo bota te camarade no Yvette po jamais omona ndenga ya kokosa bino muto za camarade na ngate toyebana te tomonana te yo beta liso na ngana bota atendeni toyebana te eza pasi po mutalo ba mama ndingwana e a pasi po mutayeba ke na famille na ye ba viola ye ba salaka ebo ye ba ngondeni to ba camarade te tokola place mote wana famille na ngate eloko te obeta masola ndenge ndeni donc sur internet ba finga ye kisita po camarade ne Yvette mutayaka na sujet wana ala na bambwa et a muta mupandi gauche droite te camarade na ye malgré ba tcha na se ayaka na ba vérité na ye nenga bimana e dingwe makambo ebele bele camarade na ye Yvette donc mutu monte dans le grand problème na lobango mingi cible na nga eza na mutu te na TikTok na mutu a cible te cible na nga eza Karine eza mutu mususu te donc mutu nyonso oyo Karine akotisa ye na kati ya barando na biso nde baza ba victime Benita lelo azala bienvenue te pa ba mama Congo ba raisa batutu wana likolo Karine akotsa une erreur mais tala lelo nenge azui comment yo solaka na mutu mozui soda mutu okomisie abando finga mutu azaki na ye tala juju nenga salaka Benita nde biloko pani nga sala ngomaya abotola ye ba soda makasi Géraldine déjà comment nango Géraldine déjà comment nango nga na muta Karine na muta boye aya zana position ni chaud ni froid za mutu te zana position soit uzate ya yebi kokota mutu aza ba domination na emo ya kindoki donc ya na ba kindoki oyo moni ndoki akana mbongo te bata ba science occulte nde bakana mbongo a sacrifié tant mususu mabota na ye a millionnaire na mbongo a vivre vie bien sko ya lokwa nganga azalaka na kindoki akoboma batu kolia batu me vie na ye moko ebonga atende via Karine na nganga donc ana pouvoir ya dominer batu ba pesa ke mbongo mais akoma na mbongo te vie nezaka pauvreté yo so mona nganga na ndako malonga oso mona nganga la place a bien na Kishasa aso baningi ba memo pa nganga boke na bakitoki monsieur pour que nous sommes mbasu boke na ba selemba ou ba place a kati ba place o mutu ke koma te fo bozwa moto nde nganga na pouvoir na ye ya kindoki makasi eza na butu na via moi pauvre Karine tala via zanango so mwasi mo asimbi kisi ata lelo abia koma na mbongo ateki ata mukongo na ye ateki ata mabota ateki muliboko ateki liso ateki nyonso omona mbamo abanjo pela mituka bandaku etu a sacrifier vie na ye na diable pona bisenga mokili siko Karine aza ndoki en personne na mama na ye yango moni mama na ye apene sika ovanda te ti lelo ana foyer via pasi na mama na mwana bande moko so Karine azo ofinga batu balinga mibala batu exemple liboso mama na ye ti boyo ka témoignage abotaka na mibala batu et puis maman na emo abota bana tata mayaka ofinga batu po mona mutu ana azoba po nga makambo ezo lieleki na nga mama na nga papa na nga mobali na nga bana nga na kofinga ngo batu te makambo ezo lie vi na nga mona kofinga ngo batu te po nga mo so natali mupanzi boye elinga kota mama so natali mupanzi boye elinga kota mobali elinga kota bana moyena finga ngo mbamo ezate po nga mona se retrouver na kati ya vie wana mutu ozo ofinga batu mama na yo te mama na yo nde exemple ya munene so lobika batu babota bana tata tuutika na mama na yo Charlotte abimaka na mibala batu vi na ye mobimba za na mobali te ka mibala batu ta place mama na suki ta place yo so suka mais bosa ne ba jeta ndoki ana pouvoir à domination azan ndoki nde bomona ke ba place nyonso akota abebisaka alinga bilo nyonso to ezala ya ye eloko abebana na ba camarade ne nyonso internet eza alinga mibali nyonso baza ya ye makambo nyonso a bien ezala ye ba contrat ezala netinga jalousie keto inelanga ka pona majabu yaya c'est trop tard ma chérie na ibsaka c'est trop tard yo salara succès na yo tango sara succès na yo obimana ba meseni nyonso a Congo obanda okene kolanda mbongo zoke ola yo mo loba kiti ofuta billet okenola na mobali na Kenya muto zo ke voyager na ezaki ka héritier
tocheka ye boza okende na bakenya biso ozwi bachance wana te yo oza obima na bamesene nyonso bakabelako bambongo bajoueur batutu balalako bapiako mbongo biso ozali na bachance wana te biso oyokelaki yo likunya te ntango baninga mpe ekomi temps na bango bazopropulse baninga baotravaille na projet neti moi je travaille na projet bauta osenga nga liste mo nasala ya bajournaliste nasali liste apamba te nasali liste natindi na projet de peur que batu na journaliste yo bafuta combien te nasali projet na établi projet na montant net bafuta biso budget bima bafuta biso tosala musala yango nde professionnalisme donc toi no cop monter ma chérie donc vision oyo yanga nango de na TV ya bamitakala wana en tout cas nga ligne wana nazaki nango te naki na ligne wana te na ipe na ligne te kende na komi pembe na héritier to koma ko bima te na ina ligne wana te na ina nga nango te naki nango te preuve ane na travailler na héritier zo zwanga pina lora petite sœur nga na lembongo héritier atikala okomela nga ta je t'aime na téléphone te to sala soki boye te toi qui na respect ya makasi parce que nga mona linga yi respect wana ezala yo zaki na ko envier ba leader nga na ki envier leader te na zaki pe na idée te ke fona bima na ba mission nyonso na travailler na bango bongo te na zara pe na fere na tikala kolongolela fere kale sote to betali sola bolingo te to betali sola buzoba te travail kaka donc au mona ke dobi na yo ba vision na yo na yanga eza ndenge moti makamundo ndongo za wana yo fo banda ko réfléchir o luka o nettoyer na nouvi na yo o relever ba défi o eza liboso na yo avo finga maria yo ko sa guerre na maria te parce que yo ndo ya ko luka ba maria na ba beni luka kiti mo to komi peme na ba juju neti juju tia okufa na otika osele live te na swana na ba PDT désolé na ozwa ende konanga mobali nga ko ko na ba mbali te pona muzanga maluba ofinga na ozanga na ko ofinga ba garçon te. Donc, soza qui moi si penda juju na ngana swana na o mais le rosa no mobile en tout cas je suis désolé mon frère. Au sala 150 000 live. Tio kufa. Ti okokufa ka. Non ça elo live te. Réponse aux pété. Donc, ça manque à gagner pour na yo ko sa rando na moto a répondra o te. Désolé. Na swana na ba basi. Donc, omoni eloko ya banda luka yango yo. Soda Benita, balukili Benita, comme au finga Benita, ma côté là. Est-ce que Zalaka? Est-ce que Zalaka? Soit disons à camarade malamu, tant que je joue à Matelara Benita, ba live, pour anya pexate. Ketika mamboano sala Benita pa mutunanga, pour anya pexate. Boana vision moukie, Karina ze lema ma be, lema dangereuse. Na kindoke aza domination ya kindoki nde bomona ke wana omoni mutu soka na sonité même ya vie na yo ki la ngo sonité ana domination ya kindoki po abanga ata mama neta yo ka conseil ya mama na ete ana domination ya kindoki donc ye fa dominer batu o ya oloba nde batu fo basala yango amona so mutu moko bimi na succès leki ya luka place ni na ko poussa na pembeni ya dimne nde lo kwa sala emaya nde lo kwa sali Benita. Na minute olelo Benita na réseaux sociaux moni mona batavandi Benita zui ba combat de gauche à droite mal accompagné par Karine. Benita est-ce que ça sali live pour finga Evi aussi le taille au finga mobala Benita mais je préfère mobala Benita que Evi maramba sali azo finga mobala Benita azo ko autorité wana ya finga mobala muninga wapi autorité démoniaque diabolique en plus. Donc, nga na autorité au finga mobala camarade nanga. No ozongo na ndeni. E banda wapi na okota place nini? Na okota place nini? So moni camarade az autorité au finga mobali no na bato bakanisa maba oloba yo finga mobali nanga ndeni c'est que babimaka. Mais so eza ke babimate c'est que ça diabolique. Yena fingi Evi. Benita no afingi evite. Evi asundole na mwanati. Ndaza ko linga. Omoni ndokie alinga bapasi na ekomela batu. Makambo ekomeli alinga peza pa Benita. Benita mobala kimaye mwanani Benita kabwana na Ramsey. Mobala kimaye mona musika. Nga na lota ki camaraderie. Na loba makambo à l'époque. Na yesa Benita. Karina za meilleure amie pour na yote. Oko regretter. Batu musu ba finganga
Hey, ozoluka ki camarade na Benita ya no sana ngoni na zarade osola na Benita na telefone na luka ki camarade te. Naza fia ba camarade te nde bomona nga, naza fia ba jar wana te. Naza fia ba jar wana te. Sona ki mutalinga ba ki camarade me na sali tala bi camarade pamba na TikTok. Abone omona nga na mataba live abato. Na matara te na se respectable na kwena nga. Na matara na nga te. Na se respectable na kwena nga na matara te. Mais na batebele pe to sola na bisoka na ba téléphone mais na TikTok pe boy to tanga na ba kombo te to sala na pe ba vidéo te to setaga na pe te mais to sola na biso pe na téléphone na nga genre wana te. Donc tala lelo yo place oya linga ki azala abotola ka Benita place azwa ba soda Benita bakoma kolobela ye nenga bebisaka ba via bana batu na YouTube. Azara na ba mikala na ba mibali na YouTube azwi bana mibala komisi bango bana misala na ye ba garçon na lelo tala bango so batala masusu abebisi ba via batu combien wa komisa bango ba mikala alinga mutale kete so amoni mutu mo abanjo pela aluka ndeni na kwetufeo pokombo na ezala yango asali Benita aluka sikwa sala ngo Maria okokate Karine na Maria okokate mwana ngo azara mwa mayele Benita ndaza aki mayele te Benita memamaki akanitsaki ndenge oswanela ye ofingele batu olingi enzoka yo za regle ba compte na ona babiso basara on yo ofinga nga pona Benita te yo ofinga nga poza ki jalouse na nga omoni ke Sarah nda botolinga makolo ayibi nga internet ale okotisi siko Benita na kati ya problème nde Benita zo problème na nga particulier na pona Benita te nde na vandia motema na nga ya pole na problème na Benita te na régla ke ka pona yo na problème na Benita za cible te et puis nga na ebe ke yo mto batami na sima na bango tima ya manka ba youtuber nyonso afinga biso sans exception c'est toi o manipulatrice na kindoke sangani ozo envoûter ozo bebisa bana batu tala nengo envoûter Joujou abalukeli Benita pour rien akomo finga Benita or nga na reconnaître na mémoire na nga na swana na Joujou comme pas possible nga pona Benita ba live na TikTok ekende ezonga siko abalukela ndeni muto olia na ye omela na ye okenda na ndaku na ye bo partager ba moment difficile bolela papa nsa elongo mais ka pamba boyo balukeli pona muto no bokutana te bosola ata musuka na téléphone yo ebi via Karine yo ebi bato babana na Karine yo tuna bato babandaka na ye lelo ti bazandeni basuki pendeni yo za mukala liboso ta engagé na ebiso engagé ba mikala na YouTube lelo tuna sora ba mikala engagé na YouTube lelo ba osuka ndeni ba vivre ndeni ane loko pese ote vi na emo eza robonga te a travailler yo kan a travailler ka ora na yo a diriger yo ka spirituellement a manipuler yo na kindoki ana ba parole moko ya domination nenga dominaka ba chinois bo chambongo bo sala boye azo dominer batu na facilité mais vie bonga te vi neza lo nganga bonga te azaka na via pasi ndako malonga te elamba malonga te maana pouvoir olia mutu ana pouvoir ya manipuler batu ana pouvoir ya bwakela mutu maladi ana pouvoir ya bwakela mutu mbasu mais pas bongisa vi na emoko mawa siko yo sala nga live nga na iba makola Benita na osana Benita nini a camarade na nga te Benita so aza camarade na nga makuta na ba problème onyo sa kuta ina ngoti nga so Benita za camarade na nga moni mambo tu anga kuta na ngoti na pesa bino exemple soki kutu pasteur Mike to mona nidite na ete mais makambuka ya zawadi ninge bimaki lobamaki awa pasteur Mike asenga communauté peuple de Dieu asenga batu nyonso pardon soki héritier o vidéo na ebima na consentement na été par erreur et se retrouva mutakala na internet asenga batu pardon asenga communauté pardon boni Benita ngelo ko na déplorer na Benita ngabi et c'est commis eza erreur oui on doit consommer mais moi c'est ako lekate batu basaleli yo analyse o leko bando finga bango héritier batu basaleli ba analyse batu baseka ye ba finga ye
pour ani avanja bato wana te parce que amona ke bato wana ba na raison ya oloba nyonso po mabe se komi ma esopani on assume parce que ozali pe na raison te so toke na ngamba pasteur Mike a se justifier te assumant asengi ka communauté pardon ngaso na camarade Benita mais lelo Benita na ba problème akuta nango te nanga na talisa vie maman sala émission sala vidéo senga communauté pardon sala ta message moko et puis vanda kimia tika batu ba loba ba na raison loba po sala lelo moko izala kate songa na camarade Benita mais apanja ba audio papa nsate songa na camarade Benita nanga na bise kolia mbongo wana yo mongo te papa bango loko akufi ko sa guerre na bango te kabola na bana wana zwa mbongo nga na pia Benita conseil Benita kota na ba projet camarade nanga ozu déjà mbongo sale loko boy sale loko boy sale loko boy sale loko boy mais Benita lelo aolela mwana ete anga lela mwana na ete ozaki camarade ya ndoki wa ina posa malera muninga ti mwana muninga akufi soutenir Yesu souti otiki mission accomplie otiki nano otiki te yo soutenir continue ko soutenir Benita yo otiki ndeni osepeli ya kombo muninga limo na internet kasi koma pe na babone yango lebele lokwa Benita ti ozaka aboye ndoki avansaka te na YouTube na lekio na babone donc ozawana vina owe ezaka aboye koma na babone lokwa Benita ti to koma pe na babone yo bo leki maya leka na babone totala leka kene o leka na babone leka bango ti motema mabe futaka te kene o leka bango na babone leka bango to ndima yo mto tala maka yo mto ana la Chine yo mto be komo konza na YouTube na TikTok YouTube oyo konza kozata na babona malonga te okomi su ko konza TikTok ozapeka na babona malonga te ndoki omi mona supérieur a batu na butu mais na réalité vibo oza lo côté li papa vivre vie à misère mendiante mais spirituellement on dirait o leki batu na kindoki o leki na yo na bo moto boende ozate mama en tout cas yebisa bato ba edaka na spiritualité naza na posa na leka pe bango na bo moto nazo exister te na bo moto zate na bo moto zate mama yaka pe na bo moto ti leka pe na bo moto pouvoir na kindoki ozala nango ya o manipuler batu oza pe na bato o manipuler siko après ko manipuler batu ndo oza na to manipuler na ba chinois o manipuler na ba poutiniste o manipuler na ba soldat ngana oleko kaka wana via malonga te donc manipuler ta TikTok mobimba ngana oleko kaka na oleko rêve nao eza ko manipuler batu ndoki musana ngwana ko détruire mais vie na emoko ebonga te manipuler batu ngana leki na ngai ora ngana leki yo ma chérie na oza sous avion kala mingi te dans quelques jours na leki yo mama manipuler internet na leki yo soni ndeka yango wana oko manipuler batu na ndenge tout mais na suka nango mendiante wana sika olala te mwana zanga te sika osakana mwana zanga ta jouer ya osakana nango azanga ta babenga ngo trotteuse mwana lala na berceau te banda bota mama ana poto pays développé mwana na trotteuse te ana ba jouer te ana salle de jeu te ana logo te mwana tanga te akenda crèche te mana pays développé musala ndoki yango wana musala nganga avanda na place à malongate alala na bikok via malongate aliaka na pasi mais ama kasi soki osenge kise bwakela monte kozwa so senge mba so bwakela monte ko simba so senge peso bwakela monte ko simba alia muto akolia domination ako dominer mais vie na erobonga te nde Karine bilo na loba na zwango wapi na boleli te bolela ngana ya kofinga te ngana oloba ni mamba solo o eswaka ye yango mamba na oloba ni ba vérité na ye so na ko sele batu boke na YouTube azaka na ekiri komo na ngo équipe nationale ba panzana sko na batu tuwa na balia na bango ba mela ba seka balinga ke sute botu na te balinga ke sute po ani
alinga muta lekete alinga muto aza pembeni nazwa vite ye a dominer kaka ata za ne lo côté mais a dominer manipuler mo nenga za dominer Maya nenga dominera pe Benita azalaka wana sko batu tout o ba soutenir bino ba koma ya ye batu tout o ba lobela bino ba koma ya ye mukolo bobeba na naeka na même batu wana a utiliser bango comme mindu qui ba frapper bino yango ya osala. Mais en tout cas côté Maya ne na moni chokoka te Benita réussir parce que quoi ici via Benita tche internet c'est toi camarade mo ta ko exposer vie privée moninga na internet jamais yo kan tingane na bona na ba camarade bana ba problème non yo beta di sona ba on internet na autorisation anani mama kongo kuta raswa linga saela nga analyse alika moko abisara na yo ki ba oloba makamba papa abino est-ce que na ko recadrer na loba na expliquer nenge ezala nga bi mama kongo tika na yo explication ni opesa bato wana baba nene na vie nanga tika bango ba o ba ondima bandimi ba o bandimi te on s'en fout la vie continue et puis quoi pona ni so kutu mama kongo ayo tu nanga na camarade ni tayebi ke te wana ya makamba vie privée nanga ko lobela ngote sans permission nanga parce que tozala bien ce que yo zala bien na Benita pour nini yo kana vie privée moninga na internet Benita oya na vie privée na mukoni donc oso réussir Benita za maele ngana na besoin ba camarade te so batu ba kosi yo sara lo ba bongo poko ma camarade no ko lota te na ngana besoin ba camarade te ko lota no ngoti mais okwei moningo kwei tango la muka sois sage Maya ndo kokete Maya okokete pour moi na za petiti spirituellement okokete okokano yete olinga o manipuler ye mais okokete orate okokete loko monike okokete okokwe isete ndo okwe si Benita sala na irando mais avant ça na irando bongama zwanda kwa bien tika olata bilamba $10 luka kabelo malongo chena mutu osombi mutu kozui permis ozui penda kuna yo comme stable zala non stable po oswana na ye oza instable wana mutu oswana na ye te na internet ngana yo loba no ka ba vérité wana lo oswana ngate Karine na lekio banda leo chilobi na succès nyonso sali na vie ta place ta vie no place suki ta place osukeleli ngasko na linga na suka lo kwa yo tenga na ba ambition na ba projet d'avenir na mamnanga na sala donc toi na bino ndenge mote skopona batu yo mutoza na yo na ba faux compte wana nyonso ya ba pauvre ya ba mande ya TikTok skotine bozu video nanga bo poste tinga mo na sala video na lati soutien te bo kancha na ndoto te na saki yango na yeba ite o na yebi mam na sala na la ksabino ke na libele munene pia misuni libele feza bongo mo ina chomo na mutakala Rosette ezotambola comme na Rosette te fio na nani Lisette soki Lise soki Lisette omoni Lisette ninga mo mabela Lisette nde ezande yangeza oboti mabele kwei me ya misuni yango na loba na bafi oboti atabana 5 simba libele ya eza mpepelete libela te kwei etali na se elengi nango so eza ya kotonda monenge tondi bato ba ofinga Lisette ane na nzoto bien ala mabele kitoko malgré basala opération na wana les opérations césarienne aza mwasi abota c'est normal ana e bien eza mabete nzoto na eza mabete na ucho mona ngo ya mabete même abeka pona muto a publier donc voilà mon na vie fausse na ba ambition e ba place ni mocha makolo sorite ba retomber ka yango donc moi si faut za libele lora Lisette ne na moni wana so eza munene faut za misuni eza papa la te ate kweya so eza ka na forme tonda e ozaka kitoko donc ngati na ate soutien te pona na mabele na nga misuni e kweya metonda donc na yeba ke fona la ta soutien te na sa live na nga na otamba hotel na mobile mané na soutien te donc so bo tche na miniature bo sali be mission bo moni ke toucher nga et toucher te parce que batindela nga mo lobby batindela nga mo lobby pour na propagande il est kay lobby donc talaka et toucher te mais mutakala Karine ezali mabela Karine ezali ba video ya Karine nyonso ezali omoni ke toucher na ngote
eza yango na place esimba te. Donc nalinga libele na nga makasi yaya mwasi fo libele so za chance ndamba pesi libela mukie malamu libele munene ba osela ngo ba bibi ba ke futela ngo ba mbongo ba che grace fo libele koma munene koma misuni mama libela te tali na sekpei ndeko na nga potana so moni ba oteka produit comme ça mabele misuni pakola yaya libele za musuni kuya mito etala na seme misuni nde kaka eza misuni mobala aosimba ngo loka kangi pe aliboko donc wana kutelobe nongelo te ba faux page malheureusement ba mandiante bo batami na sima ba faux compte ba lâche. Donc je vous calcule pas ba vidéo wana tabo chango 100 milliards de fois et simbi non unité na ngate et comité et simbi ata relation na ngata mon côté. Donc batu ba continue kabela ngambongo batu ba continue pesa nga ba cop ba marché na ngezo simba makamna nga na osale kende bien wa canon. Donc non na moni mutayo le langa na téléphone teke et sera ba publier vidéo la tay soutien tete na moni non mutayo bisinga bongote. Donc e komi na ngote e comité makoso pa otala na ngote po bino bwana bino basendi. Donc e komi na ngote ma mutu bo sala e komate boa manipuler kana ndokima otaka ndokima banda ya page a manipuler aya TikTok a manipuler na ba page nyonso ka pamba boy bino nyonso ba page boy na Maria sentiment na bino fonga pe na finga Maria ngala bino to ba camarade te to sala lisanga ya osala batu be mission te nga sala be mission selon conviction na nga so na moni ke likambo mutu ana raison na PC raison ata to solate na PC raison Maya zai camarade a Karina. Tant ma jeep ne inda kiawa. Aibi mbongo. Asombi jeep alokuta lokoti ngana yana pesa be éclaircissement Range Rover. Na plaque na ngona bandi expliquer batu. Keza normal asomba Range. Ya mabete. Pour nezo comme la bino grave. Est-ce que ngana yi camarade a Maya? Tant na loba phrase wana yi camarade na. Karine. Kindo kina yo komi na suka ma chérie. Tika rozala na pouvoir à boutou. Luka peut pouvoir à moyi à bon moto. Luka respect à bon moto. Respect à bon moto. Ya lora ngaso matina business class. Ovandi na ba kondi, ovandi na ba taminene, ba respecter yo lora ba ministre wana. Mais toi niveau monté. Lobi na kiti na avion batu batika lo mona ngate. Nande na mi kote la gitala batu basali molongo na DGM ngana leki na elle ba diplomate. Bazunga capture ba beti caché. Na bimi susu neti na pied d'avion na matin na voiture na ko bimela kuna na sortir ba diplomate na national. Respect wana na lukiango. Luka respect a bon moto mama. Tika kindo kina butu loko mona okonza batu na buto wa nto so konza tina moyo na moyo okonza mutu te. Okonza ba esprit faible ningo kondi ba page nyonso. Baba na kofinga mwana batu sans cause. Ningo kondi batu nyonso zo konza wana konza. Melikola okonza. Vi na onde ekendeni avenir a ebwele na oboti wana mwana vengeance esuka ndeni mama na obanda bota wa tikala ko jouir na vie ya mwana te aboti oloka nyoka nenga sundola onenge yo pe vie ozo venir do bon mene vie mona mama nao osomela mama no lopango mukoni aoke na okufa mukolo akufa pe na osekaye aoke na okufa kala mingi te aotika le kekote aotika le éternel te mutazara éternel ezaka nzambe. Donc, kindo kinayo, konja bato ozo konja. Mais na vie normale, na leki yo Karine iti muko yeso oya. Mata avion ta lobi ndima. Nga so pienga défi siko na zo avion na zo apona na problème visa te. Na zo avion ka siko na kemboka msusu. Pona na ba visa msusu na na ke bamboka wana te. Mata ta avion. Longwata matata avion longwata Belgique ou ta France. Mukanda kwa jezate. Pozo abisi. Jamelanga pardon. Donc yondo zawana. Bakabal nyonso sala. Ato kangi ba page nyonso sa TikTok. O dominer na bata TikTok. Ozui na ba poutiniste. Ozui na ba soldat. Ozui na batu nyonso ba na TikTok ngana oleko kaka. Bango mafinga na bango eza na impact na vie na ngati. Na lo bango med fois ba mafinga nyonso tu bufinga nga wana era na impact tepo so il fallait na voyager lobby bufinga lelo na zo avion. Jojo ça la live bufinga nga na mata avion. Na mati na nga na business na voyager na ko sa mam nga. Échanger te
Est-ce que tu as qui matana ve babaki te o matate basale le live kuno lataki soutien te basale le live te un impact te focus na ba objectif focus na ba ambition na focus na travail nyonso pamba. Donc Karine konza ta TikTok mobimba ngana leki yo kaka mata avion ta lelo kanga ba video ça ba video ya sika ne bilamba malunga lata bien lokolo mutu moi c'est lata numéro 45 ata na chaussure malunga te bakabela o ba libuten lata ngote obo lata ngote poani lokolo ya lora ya satana moi c'est lata 45 46 lata ça ta ba video ne ma ya sala la mbona a lata alati robe lata salad ochiki sala ton dimaon doit oser l'autre côté kindoki na yo o profiter na ngote o profiter ka ya osala baninga mabe ya o détruire batu mutu amata te fo luka mo okitisa mutu wana za na se na yo ensuite wana eloko te vie ebonga te bongisa na vie bongisa vie yo mi bongisa na no vie na yo avoya oloba na batu wana ndako malonga te mwana no anela mama malonga te bando sana na mwana na video anela mama malonga ta lati ya malonga mwana na ngote ana suki ya malonga bache na mutu te video ya liboso suki salite ya mibalo kange ba chignon che soki singa suki salite na ebite mwana na suki pa okanga suki ya malonga na poto wana poto ko kanga suki cher nga bakanga suki ya maboko na futa 100 euros $100 na États-Unis na ebite na France kuna bofuta suki ndeni. Donc banana okomi bongisa lukela mwana botami na Europe malala na ona berceau te donc mi bongisa na no yomoko avoya ofinga bato ofinga na nyonso tu baleki yo. Donc après avoir aussi so ça ba campagne ko kangisa TikTok mobimba bofinga Sarah bofinga Maria na suka nango so bazuka vinanga bazu via Maria bazu vina to leki yo mama na tout luka ma o relever ka ba défi après ya ofinga bato mara munyoso bakabalo osala ngona kindoki o manipule TikTok na kindoki o manipule batu na kindoki musano ya ngwana ko détruire mais na suka lango mutapasi. Je dis et je vous remercie. Joujou tio kufa non ça ela au live te na swana na ba mibali te na swana na ba basi koma mwasi ya solo bacha o pipi bacha o pinda sexe bana basi ochesi suna mabele sala ba chirurgie so sali ba chirurgie wana nyonso komi na morphologie ba basi pinda ya solo na yo swana yo wana opedele ono swana te ono zo lo kwa mobali na ebi ndeko no makasi na ebi via ndeko no de A à Z yo yebi ke na ebi via ndeko no de A à Z. Maintenant calculer on calculer payer te parce que na sona na ba pede te na sona na bana basi yo za na mobali mukolo koma mwasi non yo répondre yo au cas contraire jusqu'à ta mort na sona na ote. Au revoir.